grand maître Nemana Semi auti kozongisa molimo na ye epai ya nkolo nde yango bomoni tosangani nano awa na journée lelo bien que corps eza na niveau ya morgue azwi tambola ya kobela azwi tambola ya kobela maladi na ye bon ndenge ezalaka ke na kati kote oyo abombi secret batalibanda bayebi te nzoka le grand maître azali ya maladi na tambola ye azali liboso na ntango maladi ekomi makasi bana voir me baye osenga papa na bango na bambuta mosusu ye kosala keno bakopermettre akende hôpital akomi na hôpital un groupe de gens basali susu bapankate na bango neti keno balibere ye grand maître mpo azonga na ndako na kozonga na ndako awumeli kutu te nde epe susu retour na hôpital ntango ake kuna asalika journée moko nde aye kokufa oui nzoka moye na mama oyo eza na 59 oui grand maître labo aza leader politique regret ezaka trop donc sango tozonga na baka na zongo lelo esalinga mpasi donc oyo maza kokoba na ndenge na biso bankesa vraiment donc biso bayindo tosatande teke kokoba na biso acentre na biso akoyoda ye lelo na baniveau tobere tozala na ye au jour mpo tozwa esu eza mpa na ye donc esunga biso sur lobi mais nga vraiment eza na regret makasi nzambe azwaka molimo na kimia apema na kimia mais bon nga na résident. Bonsoir, ils ont dépendre de aussi les bako qui toko ya kolanda yonani ba internet na biso ya chaîne Tindika télévision. Nazali vraiment na essayons makasi ya ko présenter ba sango ya mukolo ya lelo ngai mo na bino Dorcas Batolo la touche de la presse congolaise. Donc bino mo boza ko remarquer naza penza na imerte toza penza na imerte parce que lelo ba sango eza belé mais eza vraiment plus touchante. Eza penza sango ya moko ya ba politique na biso ye atiki biso ye nani kombo na ye Zakari Badiengi l'a dit né Mwanasemi akufaki mukolo lelo le 18 octobre 2023 à partir de 11h30 vraiment tout ce qui est comme actualité c'est un peu ça et moi na esenga ki na biso to kita sur terrain biso moko de bozomo na bilili awa tozali plus précisément na ma campagne na aresa comme espagne wapi ezwami ndako ya politique na biso les grands hommes ya mboka na biso ne Mwanasemi oyo auti kokufa atiki biso. En tout cas nous avons la présence de beaucoup de personnes. Il y a garde ne baza awa policiers, il y a la famille moi si baoti ko rabizwa zo image baoti kuna baoti cimetière baoti morgue plutôt j'allais dire baoti morgue baye peka sikonde bomo na bino moko baoti ko tika nzoto ya mowei. En tout cas esali passe makasi kotala mutu munene politicien munene ya mboka na biso ne Mwanasemi akufa surtout que toza na période après campagne kalaté élection donc salement passé. Mesdames et messieurs, ce n'est pas fini ici, nous continuons notre émission sans pourtant que dédié boss refait qui sont maintenant Papi Kelly. En tout cas on a cru que boss na bangote je dédie cette émission à mon boss refait qui sombe et boss Papi Kelly quelque part na mboka na biso na tous les quatre coins mboka na biso bazolanda biso et pourquoi pas dire à Papi Atunga les grands Gillois kuna na London Papi Atunga les grands Gillois na London nazolanda émission oyo na yo lisusu Luka Sinate ya Jésus kuna na London Tantine Zozo moi c'est Papa Edo sans oublier Réfléchi Batolo elle négro tonton Pirlo Réfléchi Batolo mon petit frère que j'aime beaucoup. En tout cas nous continuons cette émission mesdames et messieurs, ne zappez pas pour plus des actualités. Grand maître Nemana Semi auti kozongisa molimo na ye epai ya nkolo nde yango bomoni tosangani nano awa na journée lelo
bien que corps est à niveau de mort. Est-ce que Abelaki? Oui, ensuite à Moulaya Robela. Ensuite à Moulaya Robela, maladie naïe, bon. N'enga ezalaki na kati kotoyo abombi secret batalibanda bayebite nzoka les gars maître azadi ya maladie na tamulai. Donc si je comprends bien, Azali hospitalisé. Azali bosu na hôpital tant maladie ko makasi. Bana voir me baye bayo senga papa na bango. Na ba bambuta mususu. Et au sala que non ba ko permettre à qu'un hôpital. À comme dans l'hôpital, un groupe de gens, ça les sous bas. À pancarte na bango net qui n'a pas libéré, quand mettre poisson dans ndako. Na ozonga na ndako, a umeli kututé, ndé et puis sous retour. Na hôpital tant que kuna a salga journée moko ndé ayo kufa. Oui, nous avons eu un moment où ils ont 59. Oui, Gamet est d'abord un leader politique et spirituel. Alors, il y a Azana Moutou, Oazali, Moutali Bosso, leader à Congo. Paix à Moutou Mouindou, nous sommes dans le monde. Puisque il faut libérer le peuple africain. Ce que je veux dire, c'est puisque à mon avis, passé, il y a Moutou Mouindou. Ndé ayaki pour la réalité bitumbawana. Malheureusement, car on est le baga batu obawela qui bo continue bango na moyen mbongo. Ndé balani bambongo na bango yemoko de abandako le bango déjà. Boko mona bango boko yeba bango. Pour nini bazo ya pona kola nambo mbongo. Donc souvenir ya malamu pa prophétie na e etiki ko ratété. A komele biso Bible oya biso batu moyindo. Oyo des générations et retour sur Kubunga Temutu Mwindo, Azana Mokanda Naye, Yabonzambe Naye. Oyo na ba secret à minene. Oyo que même Mondele a autour comme place Wanate. A commis ba livre ya ndenge na ndenge. Même ba branchir. Les choses autant ba branchir Naye, au moins na nyonso oyo ici à Lobayango déjà. C'est quoi qui va la combien déjà? Bon, pour la banne, vraiment, la robe est allée bakouter, pour la robe nombre de bannes. Combien de moi, si, bon, première dame, la Kabonaka, la vanne mokili bien haut, mais avec moi, moi, c'est mi balai. Est-ce que tu veux réussir ça qui déjà n'a vocation à être à échouer? Bon, jamais qu'on ait échoué. Puisque à prophétiser trop. Mais surtout, je vais ici. Alors, déjà, fait ça conseil, ici depuis 2014. Mais tu es au moins ma ici et on réalise dans l'année. Bisson a bien dit que non, ma guerre ici, l'Ukraine et quand. Mais à l'obéla, déjà avant, en 2014, après ce conseil, na Dembo Kawana. Ok. Combien de temps on a période après campagne? Il y a Koufi, est-ce qu'il y a postulé qui toi qui na moto bandé ko soutenir déjà? Bon, ko postuler ce n'était pas d'abord les moments. Mon bien que azalaki na idée ya soutenir chef de l'État. Ceci n'est azalaki ngwana que non, il faut soutenir chef de l'État na idée o yazana ngo. VP chef de l'État azamwa na mboka. Na bantu boye bango, il a été le premier alors ya kubunda bitumba contre nani bato FCC boyebi oyo le kaka awa batinda ba 12 000 soldats baya awa boyebi so na ndenge sukela na makambo na nyonso azwaka toujours elonga mais il y a pas si na wakati na biso il disait que il y aura un jour soki na moni buzoba na bino soki na zongi na ngai peut-être baya kotinda bino susu après 100 ans ndé douleur ya biso ndé savuma 4 mois yango wana. Siko na bana ya bota. Moi ni toko le bakelelo lokwa papa zati azwa place à papa. Et là la spiritualité est à la moi na teta la mama te nindeko. Spiritualité oya spiritualité Congo, la spiritualité africaine. Ya ye mo nzambe mutapona ka mutu na yeke non, mutu oye na tindi. Oye zalité que non lokola
ba l'église na bino bomona ba boutique oyo non oyo akofi moi na remplacer biso a isa bongote toza kaka toyebika tikeli biso religion oyo batindaki na likolo kono ako former bundi ya Congo asali yango pe akompe mukanda asali akomi pe na ba prière nde biso to tikali toza kaka ko mtapere na ba ordre na ye ndenge ba non il faut boloka nzambe na elonge ya solo na motema moko bokene ni à gauche ni à droite tosambela nzambe oya solo oya zali kolo nde tozaka na nzela wana moto moko te atoko bima lo bakeno oui na kimusuni peut-être moto ko zala wana mais la spiritualité ezalaka ye moko nzambe mutaponaka bon programme nani salimité programme nani salimité bon l'assistance pour ngabo na moni nante il y a kaka membre ba makesa angulisa bantu bazali nde ba compagnie ki nkaka tina na mort ya 50aire. Moi message pour na ba Hollanda yo o ba banga pe ko koma na résidence loko biso ko komi. Non, il n'y a pas à craindre. Et là on va négocier Kofi aza d'abord grand esprit azala qui te mais azali mon aza grand esprit place mon way abengana ka mutu te tant matanga ezali oya uta kuna musa uti kuna bayaka pana ukabola mawa. Artiste, regret Zara trop dans sango to zonga na barana zon lelo et ça n'a pas si dans oh maza kokoba ndenge biso banke ça vraiment dans biso ba indo to s'attendait que kokoba na so à centre na biso a roda lelo na ba niveau te ber to zala na au jour pour to zo so eza pa na e donc esunga biso sur lobby mais ngaba maza regret makasi nzama zora molimo na kimia apema na kimia mais résident ya Koto bon na résident Koto te mais nazara na katanga lema nazara mwana kalukawa mais souvent to yara ne ah mais yeba ke banda ko bela oui na yebi ke banda obela ba souvenir eze belé ya malamu ba souvenir eze dans ya côté so mo idéologie o ba ki bokoko ki bonzambe ya muntu mwindu o ezake esunga biso lelo to retenir on la banzoto na toza la onde toza boe o ezake mundela poussa na te donc muto ko sa biso azate eza pa na biso tonga tozwa sous linéaire otanga ba cours ya ba indo donc maramoze belé ezaka regret pour que donc autrement ça les até on a bateau ba Hollanda yo ko ça ba pour na bateau ba Hollanda nga ba yi maté ya papa anoté ya biso ba o ba e ba bando ya ba ebi baza ba payate donc ya bombele mutu sangote ai ba lit ba bituma o azale nango mutu to ebi lit o mon ante mazale na contre batu ba occidentaux bato azale donc nzinga ya mabe donc mon ante mabundela pe mboka bundeli pe biso surtout biso ba jeune surtout ba congolais donc exactement nzamera ndé mutu sala destin liwa ya ngonde singa ken mais tout ce qui est à moi souvenir bien quand même malgré que mais tout ça déjà bien moi aujourd'hui tu retenir et souvenir sur ma vie. Mesdames et messieurs, ndenge bomoni bino moko na bilinde boyoki na interview oyo quelques personnes ba meki ko intervenir na kati ya bilili na biso ya tinka télévision boyoki bino moko
que non, mon ancien Abelaki, oui, Abelaki parce qu'il y a un être humain, Abelaki a coupé un autre neza na morgue il y a 51 mais to comme il a souka émission na biso de mino momoni moi ya koza penza ba détail exact na kati ya parcelle parce que depuis 11h awa na kati ya na veni na e mbese ke banda to yaki vraiment to kotité to zaka libanda na biso to kotité banda to yaki to zaka libanda ba boy to kota baling to kota te parce que baza émotionné baza na émotion na bango baza na bakanda et tout to éviter jusque là. Peut-être lobby ou bien si ma lobby te reçoit opportunité pour occasion ko yamba moko na bango pe peut être précision exacte pour na liwa ya papa Mwanda Semi. Nango na ko cette émission boete sans ko pesa mbote na ngai pa ya papi Kelina Rufin qui sont ba patron na ngai malgré tristesse ezali stress ezali vu que bana toya ki to travailler te ba kolela ko banga puis ko banga parce que ba ngai ko ba panza cameraman ya ba plutôt ba panza caméra ya muninga moko pona ko zala têtu asala ki têtu pona abanda ko za image ndenge ki moyibi ba ninga panza e caméra. Donc ce n'est pas facile pour nous de prendre les images, les détails pour na liwa ya papa Mwanda Semi, mais restez branchés la chaîne Ebino Tindika Télévision avec l'espoir d'avoir une suite favorable, bien sûr. Il y a information, il y a news, il y a liwa ya papa Mwanda Semi, beaucoup à la décité. Mes dédicaces le plus profond. Na Luka Lukasi, na terre Jésus na London, et pourquoi pas dire papi Atunga, le papi Atunga na London, le papa papi Atunga, mutomera bien, solara bien. Maman, tantine Zozo, moi si y a papa Edo, babi la femme légitime, mais c'est comme nini. Mon thème, y a papa Edo et là la kakuna na magistère, sans oublier Rabi Lema, mon infirmier de l'X, peut-être t'as rappelé ça, bah qui si. Pour nous la bonne santé, on t'a fait en sorte que nous avons la bonne santé. Rabi Lema, l'infirmière le plus influenceur du monde, et pourquoi pas à toi, réfléchis Batolo, designer El Negro. Babi m'tatika kola t'en a défaut et pourquoi pas dire à mon cordon bio, mes respects à vous mon cordon parce que biso toza la rapport recel les bilon bitinda. Mon ami intime Ruth Manzadi sans oublier Rabi Lema na sima ya caméra, Gradi Lema plutôt na sima ya caméra na bosaniote. Quant à moi kapa c'est mon régisseur patron toza na boni à 10 000 boutons. Babi au tinda ki biso na terrain on a ma campagne que soit information malgré mais on a quand même fait les efforts pour nous informer nos téléspectateurs, nos abonnés, nos très chers internautes. Moi Doris Bato la touche de la presse congolaise, je vous dis au revoir et bye. Kobanga et Zakaka.